Bozalaka ebele pona kolanda Mag FM na autoroute ya actualité toye lisusu lelo Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, mbote na bino pe boye malamu. Mandat d'amener ezalaka nini bakino ba réagir pona tina na yango botala élément onde efongoli magazine biso ya mokolo lelo. Tous ceux qui baillent kokanga mutu bayaka na mandat d'amener. Et puis il faut la signature ya OPJ na ya bon ça dépend d'abord de l'infraction et ça là. Ceux qui ont infraction en flagrance bayaka na ceux qui le domicile est connu. On vient d'abord avec une convocation. La convocation doit être remise à 3 fois. Ceux qui ont 3 fois on a au répondre na appel T. Donc on doit faire un mandat d'amener. Normalement, ceux qui bakangi ont un problème. Il faut les gagner 3 étapes nan. La étape on a yo goleka liboso bakuchinji la yo convocation ya liboso. Tango bakozwa que yo répondre te batinde le convocation ya mibale. O répondre te na 3e convocation ba peshi la agent ou bien ba policier ou bien ba soldat bakoya ko china yo mandat d'amener ba yiko par force bakangiyo okay ku justifier na oyo nyonso batindila ki omona ki convocation ya liboso oyaki te pona nini convocation ya mibale oyaki te pona nini tango nde shika bakokachelo likambo sambi selo likambo yo kwela kia Église Liloba ya Nzambe zalaki na esengo ya koyamba groupement ya parlementaire debout ya IDPS pona ko décerner diplôme de mérite pa ya prophète Nkonde Paul Dominique. Izala kinde makala makita potolue mata ndi melanga yo kozwa idete awa tozwami na église Liloba ya Nzambe epai wapi ekumbelaka le prophète bakisele le prophète majeur Nkonde Paul Dominique esika wapi ba parlementaire debout ya ville ya Kinshasa, plus précisément ba parlementaire debout oyo ya commune Yangaba ba juge ki bon koya ko remettre après étude ya ba action na ye impact visible et pas y a prophète Nkonde Paul Dominique ba ye ko remettre ye diplôme de mérite, c'est-à-dire à sali preuve ya probité pe ya ba action o eza impact visible yango esali motif ya satisfaction ya église Liloba ya Nzambe mobimba pe ba parlementaire UDPS Yangaba ba remettre ye trophée oyo. Tosimba que ezali sous initiative ya ba parlementaire oyo nde ba ye ko remettre 4e trophée et pa ya prophète Nkonde Paul Dominique pona ko réitérer pa na ye engagement oya zwa na tina ya ko amener ba âme ya Nzambe pe ya ko lakisa bango nzela ya malamu ndenge kaka mosana ya asalaka isi ndimama na République démocratique du Congo pe na Afrika mobimba. Je suis tellement émotionné on a voyamba makambo minene batina mkonja mboka peti yana kama 5 ans. Mais comment ils ont pu penser à moi et comme parce qu'il y a beaucoup de grands pasteurs. Na sortir ya cérémonie oyo salemaki en plein culte pour na ko remettre na prophète diplôme de mérite eye ezanga kité malobe pa ya ba organisateur ba pesa motif pe objectif na bango esalaki ke ba remettre na prophète Nkonde Paul Dominique trophée oyo. Long débat et délibération aux parlementaires debout que nous sommes, aux communicateurs, n'est-ce pas, de l'Union pour la démocratie et les peuples sociaux, de bien vouloir donner les prix prestigieux. Les prix s'appellent Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, à sa grandeur le prophète Nkonde Paul Dominique. À ce qui concerne les critères, nous nous sommes délibérés de pouvoir les donner parce que ces derniers a accompli de manière rationnelle sa mission apostolique, contrairement à certaines personnes qui ont reçu cette mission divine. Le temps pour eux de pouvoir monnayer à ces
période cruciale post-électorale, mais le prophète Conde Paul Dominique est pratiquement rationnel. Tosimba que à la lire où vont les choses et stalisami clair que prophète Conde Paul Dominique azali mosali ya nzambe ya solo talaka kamisa na ezali komonana pe bato baza touché objectif ya motuya o esalike babenga ye moponami ya solo ya nzambe boende ezalaka ko encourager misala tango moto azana na bomoi. Bambabola économique kuna na quartier Maviokele esala makandenge nini ba jeune sœur batimbela na bango kala ngangu kala technique reporter na bino ya Magefe Makita kiwana Torres Atibu azala kiwana. Tozwami na commune ya Kimbantseke, plus précisément na quartier Maviokele et Paiwapi Mag FM et kitipo na kolandela ndenge nini activité ndenge kaka toyebi kalai ngangu kalai technique na Kinshasa ekosila te awa toye kokuta ba jeune fille oyo ba préféra na bango kokende kotelema na boulevard te to pe kosala makambo susu ya mabe kasi bango bapona na bango koluka mbongo ndenge kaka bozali komona bondi melangai awande mbabola économique oyo bango babengaka yango argile et salemaka na impact na idéologie to bandana ko finana mabele pe kuma poto lokani balamba kwanga pesa bato basala ngo 200 francs basala babuliana to asali bona mabonde tatinda sa bongo après ça c'est comme makasi que tu na moi bando kauka so ni to comme kauki to sombi tol après to ça ici nino to ça ici tout ka boy biso ni ça va coopérer na 5000 francs. Mbabole économique ndenge kaka tomesana kobenga yango bondi milanga et salamaka na impact na idéologie, c'est-à-dire processus monene kino bakende kobeta batol babalola argile pe ba fabriquer yango ekoma mbabola ndenge kaka bozali komona na bilili boyebake elekaka na ba étape ebele avant et servir ba maman pe bato nyonso ba préférant na bango kolama na makala lokola kaka courant snel pe we koma mikakatano ndeko mwasi yeba ke mosala eza kaka kosala kindumba te kasi okoki pe komonte entreprise na yo kobanda na se kino nzambe atombola na mosala na kolanda exemple ya ba jeune fille oyo ba préférant na bango kosala pe koteka mbabola économique Kinshasa makambo boyende ezalaka. Phénomène malewa ezali kosunga ba famille pe basalaka na tina ata abimi azali na elike ya kochamo eloko na libumu kasi malo ezalaka nini pe sala makandenge nini tolanda reportage Laetitia Mizegele. Phénomène malewa na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po soki otamboli na ba venu na ba quartier ya ville province ya Kinshasa oko constate ba malewa ebotama ebele lokola mayebo mutu nyonso azali kochamesa na ekaka po ateka. Kasi na ngambo mususu malewa ezali ko permettre ba kinwa oyo bazali na possibilité te ya kokota na ba restaurant ya minene azali na mwa 5000 na ye to mwa 3000 na ye akoti na ye malewa ale mwa loso na madesu na ye twat ale chaka madesu o ba kinwa ba benga kango mura ba cheli ye mwa mura na ye alie aleki nzela. Kasi ya pasi ezali ke mingi ya ba mama oyo basalaka malewa bazali kosala ngo na ba condition moko ya bien te okomona esika zali kolamba salite atie ba rideau ba kiti kitoko te basani kitoko te oyo ezali kopesa pasi mingi na population nzoka nde santé ezali eloko ya motuya tangu ozali kosala malewa parce que oyebi ozali kosimba bomo ya batu na maboko il faut koyeba kosala ngo na ba condition oyo longo bani batu misusu kutu bakendaka plus loin kolesa batu biloko elala esali 2 jours o mutu soka lie na quelques minutes ake kopesa garantie na toilette c'est-à-dire aleki libumu yango wana to interpeller batu nyonso tu basala kamalewa bobongisa vraiment côté ya condition hygiénique boyebela.
tozongela ba parlementaire debout boyeba ke ba parlementaire debout ya UDPS bazala kibongo na ba installation ya fondation Malua télévision na sima ya kozwa ba conseil fructueux oyo utaki na monoko ya le promoteur ya fondation Malua TV maître Billy Malua Cleophas bazanga kite maloba koloba talatina caméra la bino ezala ki sima na bango pe pesa ki bango maloba tolanda. Toyawa kokutana na président Billy Malua kokutana o ezalaki na likanisa kitoko tozwaki ya kopesa prix docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba la mokolo ya lobi eleki dimanche na sa grandeur le prophète Konde Paulo Dominique. Mais le président Billy Malua apesi biso lisusu batoli ya maele makasi et puis encourager biso na musala to salaka. Parmi batoli apesi biso alobi bo continuer toujours ya kosunga mokonzi ya mboka pamba te na musala bino bo salaka, ça permet aussi, n'est-ce pas, ça permettra aussi pouvoir ya mokonzi ya mboka za la pérenniser. Et puis abakisi lisusu alobi na ekeko toko kende ya maponomi. Il faut le sous bon bakisa le lengo bo salaka bo sango le sous koleka pamba te mokonzi mboka ali non seulement na posa été à joie deuxième mandat pour accomplir vision na ye conformément il y a vision à parti politique na biso la social-démocratie, mais aussi était il y a kozwa parlement wana kozwa parlement ngoloba kozala, n'est-ce pas, na ba député belé yango wana masolo o wapi toi ko sololana président Billy Malua vraiment ali moto wapi. Il faut toujours compter kozala pembeni ya mokonzi mboka et puis mokonzi mboka asimbaye awate asimbaye awa poete ali na batoli ya maele mingi o wapi ko sala vraiment kitoko makasi pembeni na mokonzi mboka. Etikala le seul peu l'unique centre hospitalier à qualité au Revaka kozwa soins à santé na ndenge sengeli, c'est-à-dire on dirait aux amis qu'il y a poto kasi awa na ville province à Kinshasa solution ezasemo kondi melangai kimamba on a centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki
Revaka koyemba lokola Michael Jackson peut ozwa succès à James Brown na carrière na yo eza possible grâce au studio Liloba Kimambango kuna. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro, okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Kimambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Awande tosukisi magazine abiso mokoalo tozaki na esengo ya ko présenter yango pona bino bondi melanga et la grande équipe technique rédactionnelle et kumbela ki masolo to pesi bango merci mingi sima ya caméra Torres Atibwa kumbela ki masolo na régie finale Gelor Mouya pe don Benjamin bazala ki ona pona ko manier machine kasi boye ba que réalisation pe montage Francis Peta azalaka toujours wana to pesi bino ba merci mingi bispa nyoso bozwa mi biso ananda kuneka ka tolobaka ni le na le droit d'être heureux seul sur la terre. La joie est partagée par le canal Yametre. Billy Malou à Cléophas Bakisela et l'arbre géant planté auprès de courants d'eau et pas wapiba au premier peu oppressé Bapé Melaka. Yeba yango mona maman di melanga ipona communication na yo détail ozali candidat député provincial national pe candidat président de la République ba élection ezali koya pesa confiance na ba expert pour la communication adapté na besoin ya campagne na yo to pesimbote et pas ya Raphaël Mbango Mwanza depuis Angola le propriétaire des dossiers Doris Meti l'intelligence se fait cher ya yo yangoana na bosanité yeba benga kaye Adonis le président Caleb Kamonya président ya Belle et Cam construisant un avenir meilleur et le potentiel candidat de la FUNA plus particulièrement kuna na commune ya Kalam to PCP Bambo Tebisika Zwami boy bakebiso na bino da contrat à vie ngai na bino to kutani mikolo ezali koya na kobosana te maître Kubaki Kata le secrétaire général de l'UCC bona biso to suki awa.